troisième jour na lali na yoki ka na porti kokoko na lobi kota akoti boye Mika Mika alobi mado mikolo ebele nga lobi yo kufiti yo kufi nga naza na posa na yo nazokanisa yo nyonso okufi boye pona nini abite na kufi te nazali po muto akufi esprit alinga ondima te ka kufi bandimaka te azoloba kaka azali nga abite yo ozali te ngai nayebi ke yo okufi bayebisi nga ke yo okufi okweyaki okufi bongo okokokwea ka ndenge wana ka boye pamba yo ozobela te okufi ka boye otiki bana boye na nani abandi koyerakonte ngai makambo ayebisaki ngai ezali ebele papa Sadek nakangi yango te esprit comme azalaka très sage très intelligent ayebisi nga boye alobi namoni ya kotala nga alobi na ya kotala nini yaka nalakisa yo tobandi kokende nabandi kolanda ye mais kolanda wana nazo kolanda ye nazozwa ye te ye azozala toujours musika na ngai soki natie bapa nakomi place ye azali nazomona yesu akomi so liboso akomi so musika mais nzela wana ezalaki tout droit donc eloko esungaki ke mpo nzela ezalaki ya tout droit soki ezalaki ya zigzag alingaki abunga na miso na ngai namona ye aza distance na ngai mais nazomona ye ndenge azokende nga mpe nazolanda après place akomelaki place nazomona ye de loin baza koswanisa ye sérieusement baza koswana ya koswana Mika ngo eloko abengi nga bato wana abengi nga mpo alakisa nga nde bato oyo baza koswanisa ye ok bato yango bazoswanisa ye bazalaki basi misato na basi misato wana lenga nakomi wana sikoyo namoni Mika bandi suko kende bako bazoloba te nga nakotika ye te ngai nakotika mwana mwasi oyo te fa pesa nga ka mbongo na ngai nga nakomi wana na lobi mama problème nini yango bozosala ye menace ya makasi boye aza na mbongo na nga alingi kopesa mbongo na nga te mosusu aza na mbongo na ye alingi kopesa te ye soki aza na nyongo alingi kopesa te nga na nyongo na bino yango aza nango eza ya combien oyo bino nyonso kokosala ye menace boye te azodeva ngai 700 reine bakoma ye koya kobendaka nga makila bazokende nango na labo bazomona na bango maladi te babendaka nga ka makila chaque jour bakendaka nango so bayeli nga kisi nayebisi bango na kombela na nga lisusu kisi te bokonsidere nga kaka comme ke nasi nakufaki déjà et après bayaki na malade moko na hôpital baboyaka nazonga ndako bato nyonso nazalaki kobenga baya na hôpital kozwa nga bazalaki koya te navandaka encore na hôpital une semaine après résurrection na une semaine wana avant que une semaine ekoka deuxième jour après namoni baye na malade mosusu ya cas grave azalaki libumu lokwa mwasi azemi ya 9 mois libumu evimbi libumu munene pene pasuka mais ezemi te ya malade asubaka te asumbaka te donc opema na ye ekomi na problème koloba na ye azoloba kaka neti azobalola lolemo kaka azoloba me makambo ezoyokana mpenza bien te kolia aliaka te asumbaka te aliaka kaka potopoto bazoleseka potopoto sikoyo bayaki na ye wana fale bakotisa ye koma batraite ye batraitaki ye deja na bato mwindo na bahôpital misusu abiki te baye na ye wana docteur asalisali bateste na ye nyonso ayebisi famille wana ke po mema mwana bino na ndako baexamen nyonso aza bien tozomona maladi te mais kotala ye physiquement boye azobela mais docteur azomona maladi moko te bazonga ne na ndako bango balobi te moya komema ye eza te mpo soki bosimbika libumu wana azoyoka mpasi azala nanu wana bakende kobenga ngaka bakende koluka moto aya kobikisa ye bakenda boye papa fisonga navandaka na mbetu namonaka nganga akoti na kati ya hôpital akoti na kati ya sala nganga ngo alatika biloko banganga balataka wana mayaka na baposo ya nyama na nini azalaki na sac moko boye lokwa ya bato akala mbala moko namona kaka le nganga akoti atie liboko na kati ya sac na ye abimisi eskelete ya mutu wa mutu akufa sikoyo eskelete ya mutu mutu wana eza na crâne nango ya mikuwa na mikuwa kaka na madusu ya misu na madusu ya zolo
akoti yango na sa mbetu ya malade. Voilà, ozomona tozolota. Nazomona papa Fiso nazokomona ya normal. OK. Docteur akoki na yete na ndenga ki bo docteur mutu azobela te. So esengaki makambo ya soit ba pasteur soit banganga. OK. Bango basalaki soit banganga bakende koluka nganga ya makasi. Baluki nganga makasi nganga ye pona aloba likambo nini o mutu wana akomeli bongo. Bazoyeba problème te. Nde balingaki bayeba vérité bake kobenga nganga makasi aya nganga abimisi squelette ya mutu na kati ya sac na ye achango na sambe ya malade mbala monga na bandi prière na bandi ko sambela siko na lingala nazoyesa na lobi nzambo ayo kaka minoko ya banyama na ya bandege nzambo akelaka tour de Babel okela balangue nyonso salanga susu encore nini dernier chance pesanga second chance na yoka langue oyo nganga oyo akoloba awa na yoka parce que mutu akoyebisanga ke nganga basololi boye azaki mwana mwasi wana batu nyonso bazali ko ya hôpital l'hôpital balobaka munoko na bango kizulu balobaka munoko mboka oyo ngasiko munoko mboka oyo nazaki koyoka ngo kaka tango nazalaki ebembe tango na yeko lamuka wana ekimi na oyoka lisusu te po mutu akufi ayoka minoko nyonso siko tango nazongaki na nzoto oyo nakomi oyoka nanga kaka lingala français baswahili anglais nde na oyoka siko matoi wana ya molimo wana eza lisusu te ala sengi na saleli yango prière lokola ya Samsoko na sengi pena na lobi nzambe pesanga chance asuka na yoka na nganga o azoloba nini pesanga matoi ya molimo lere na lobi ka bongo mamoko na moni malada ngwa baluki abwaki linga misu atalinga ngape na comprendre te po anya atalaki ngabo ale na bandi koyoka prière na ngamba monzamba yoki yango na bandi koyoka makambo nyonso nganga azoloba mais azoloba na munoko mboka azoloba na ye ayebisi ye boye alobi yo eza na sacrifice il faut osala po libumu na yo ekita yo oboma mutu yo na semeki na yo apesaka yo biloko okende kwa ochela boss na yo poison ochela mwasi abatu poison po mwasi wana kufa po semeki no azwa libala wana komsa bino bomvwa mabozwa biloko na ebomengo na ye nyonso bozwa ngo sikoyo semeki na yo azwaka libala wana apesaka yo mbongo liaka ti me ye amikangaki ya se protégeaki yo zaki sans protection yango wana siko famille ya mutu wana bakendaki koluka liwa wana soki eutaki wapi nde basalaki yango esala retour na mutu asalaki alors semeki no azalaki protégé retour wana ezwi nde yo po yo obika awa ezosenga opesa sacrifice opesa mutu akoremplacer na place na yo po yo oza mutu aliwa deja ndenge oza boye mufu wana mutu akufaki akoti yo na libu bana Djobour, bana Durban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique, Mobimba. Babi, tous s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village, elle est sur l'Ikambeza, na mboka baole lisa. Ngiri Lokole! Mokonza mboka na meeting ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique. Yana Lokole TV. Sanga plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez, s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous. Bye. Radio Lokole TV. Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo. Aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouver douce tendresse affection epana yo nasalelo nini po ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala.
et pas bapaya atieli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango oyo so toye awa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi so toye awa bomoni oya bana basi ndenge mwana azopusana toza lokola bato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo nde makambo mwana azobima ndire ministre ya bataille nyonso yango oyo basamuel bachuchu yango oyo abika latisa bana oyebi ndenge tobutaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingi osomba biloko oyo omoni ke olingi osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya ban. Mbote na bino, bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision, bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité, bo pesaka na programme oyo. Radio Lokole masolo et pas plutôt kuta na kapo na kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek toye na tongo ya lelo kobeta lo lisolo makambo oyo ezali histoire vraie oyo salami bongo na Afrika ngele ba congolais Afrique du Sud ba leli ba lobby entre parenthèses il paraît ba Nigérian ba le bango 2 points ba leli bango moko ya ba congolais pesi passe ya kosakanate. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi na mboka Congo akufaki komo na ye Mika bat ba bien belé muso azali petite sœur pona ba mikolo azali grande sœur pona ba oyo bazali ba leki na ye azali moto oto ebali ki très bien kasi akufaki akufi nini et pesi batu mutu ko soit avant kutu akufa a passé qui n'est pas moment difficile. Je crois mon ami personnel commandant Congo Anderson de Djobou a collé en direct a expliqué biso un moment difficile oyo Mika aleka kinango et pesi biso passe ya kosakala te avec ba difficulté awala mboka Afrika ngela za ki na de côté kasi de kambo ya ko kamwa balobi akufi likolo ya 300 rand seulement à sala ki discussion il paraît na salon de coiffure. Na salon de coiffure et sika kangaka bongo suki na kolo salon ya luaka kiti na miroir azaki na nongwa 300 reine discussion le ki makasi a comprendre ki yango te a piqué crise tension a kufi et pesi batu mutu ko soit kasi tango a kufi tolobaka les morts ne sont pas morts akei bongo komona sœur Nabiso Mado maman Mado oyo apesa témoignage akufa na hôpital ya Edenval oyo témoignage ya pa Nabiso awa akufa azonga akei kotalisa ye banani nde babomiye akufi pona nini azali na nyongo ya batu ya mbongo 700 reines 700 reines eza à peu près combien ba 30 ou 40 dollars je crois comme ça ba futa nyongo na communauté ndenga azali na ndokote awa yemoko bandeko
na direction ya commandant Congo Anderson de Jobu bakale bafuta ki banyongo wana kasi pito pale ya kosakana te a révélé Mama Mado Owana que azana nyongo ya bato ya 700 koto ba ki nyongo ya 300 epesi mbai et loko kamwisi biso Mama Mado kutu ayeba kite ke mu jeune fille wana Mika araki ya kokufa mais ayeba ki ye Mika zalaki moko ya bato o ba contribuer ka tango Mama Mado akufaka déjà pour la cotisation donc moi na malam c'est quoi na ko mona moi quelque chose hélas yango akedai collecta lisaye tango abetile lisolo wana ye Mama Mado ayeba kite ke Mika asaya kokufa pona nini Mika aporeka Mama Mado ya kufa la muka po ya ko pesa sangu et pesi ngai mutu ko soit nungu awzalaka pièce contre pièce yango na poko lelo na tongo lelo pardon tozongi sous Mama Mado a expliqué biso qu'est-ce qui s'est passé makamuni ni oyo Mika ayebisa kiye ebongo tozonga susu na a expliqué biso ya solo soki ezalaki ndenge ya mona ki ndenge a expliqué biso qu'est-ce qui s'est passé voilà oba besa nondele ya singa tokozwa Mama Mado o témoignage taye ezali na chaîne na biso a biso comment est-ce que muwei a ko ebisa makambo o yekuta yabaki teke ndeko na kufi kaka na émission oyo okoyoka commandant Anderson ko expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé au juste est-ce que bafuta ki banyongo wana to bafuta ki banyongo te Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawa na kaka bona kosepelisa biso. Nanga na bino. Toza elo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Mama Mado, bonjour. Yeah, bonjour Papa Fiston. Boni nzoto makasi. Nzoto eza makasi. Batu batungisi biso kobenga biso par-ci par-là ke ndeko na biso leki na biso ya na biso Mika kufaki mais tanga kufaki mutuma ya bagite ye ayaki epai na yo koyebisa yo ke il paraît on confirme biso batu intel babomiye et puis asana ndongo ya batu ya songolo pakala ke comment ça s'est passé ezalaki ndenge ni omonaki Mika ndenge nini. Bon, Mika akufi, Mika aza mwana mwasi oyo famille nyonso ezaka na Congo na précisément na Katanga. Awa zalaka ye moko. Alors tozalaki na ye awa na Yoville. Esalaki ke akendaka na ye kovanda na epa mobali na Cape Town Park. Alors ye na mobali wana si bakabwanaki pe Mika koma ye kovanda na bandeko moko boye akomi kosala na salon. De coiffure ya ba nigérienne. Et pas Nigeria wana zoki kosala basuki nde problème ekwela ki ekuna biso pe toyebaki te. A ma grande surprise na Monica Kapel ya ndeko moko abengi nga ebisinga Mado oyebi mwana mwasi boza kozala na ye mingi boye kala boye kombo na ye Mika nga lobi ya asali nini o akufi ekamwisaki nga na tuni akufi nini balobi eloko ni ekomeli est-ce que abelaki ote abelaki te atelemaki kaka bamoni kaka bambami na se akufi nga lobi non Mika aza encore trop jeune en plus aza nanu makasi bongo atikala pe kobela ba maladi ya kokwea wana te ndenge nini mutu akoki kokwea ka bongo akufi kuna pe na Cape Town aza na famille te na Cape Town Park siko tokoyeba ndenge nini ote na ngape bazwaki nazwaki message kaka bongo etungisi ngai na pokwa nyonso soki nalingi nalala makanisi ezoya kaka mwana mwasi akokufa ka boye ndenge nini penza kwea kaka kwei nazwi telefone na ngai na bengi isusu mutu apesaki nga message ayaya yebisanga nanu akufelaki ndenge nini yo tuni bato wana temeka nanu kobenga bango bayebisa yo liwango akwelelaki wapi ndenge nini alobi oke safa na kotuna bato bapesaki nga message lera tuni ayebisinga na bengi lisusu balobi nini o balobi ke azalaki na nzela bamoni kaka mutu akwei
etungisi nga lisusu 3e jour nalali nayoki kaka na porti kokoko nalobi kota akoti boye Mika Mika alobi mado mikolo ebele nga alobi yo okufi ti yo okufi nga naza na posa na yo nazokanisa yo nyonso okufi boye mpo na nini abi te nakufi te nazali mpo moto akufi esprit alinga ondima te kakufi bandimaka te azoloba kaka azali nga abi te yo ozali te ngai nayebi ke yo okufi bayebisi nga ke yo okufi okweyaki okufi bongo okokweya ka ndenge wana ka boye pamba yo ozobela te okufi ka boye otiki bana boye na nani abandi koyirakonte ngai makambo ayebisaki ngai ezali ebele papa Sadek nakangi yango te esprit comme azalaka très sage très intelligent ayebisi nga boye alobi namoni ya kotala nga alobi naya kotala nini oyo yaka nalakisa yo tobandi kokende nabandi kolanda ye me kolanda wana nazo kolanda ye nazozwa ye te ye azozala toujours musika na ngai soki natie bapa nakomi place ye azali nazomona yesu akomi so liboso akomi so musika me nzela wana ezalaki tout droit donc eloko esungaki ke mpo nzela ezalaki ya tout droit soki ezalaki ya zigzag alingaki abunga na miso na ngai namona ye aza distance na ngai me nazomona ye ndenge azokende nga mpe nazolanda après place akomelaki place nazomona ye de loin baza koswanisa ye sérieusement baza koswana ya koswana Mika ngo eloko abengi ngai bato wana abengi nga mpo alakisa nga nde bato oyo baza koswanisa ye ok bato ngo bazoswanisa ye bazalaki basi misato na basi misato wana lenga nakomi wana sikoyo namoni Mika bandi suko kende bango bazoloba te nga nakotika ye te ngai nakotika mwana mwasi oyo te fa pesa ngaka mbongo na ngai nga nakomi wana nalobi mama problème nini yango bozosala ye menace ya makasi boye aza na mbongo na nga alingi kopesa mbongo na nga te mosusu aza na mbongo na ye alingi kopesa te ye soki aza na nyongo alingi kopesa te nga nyongo na bino yango aza nango eza ya combien oyo bino nyonso kokosala ye menace boye te azodeva ngai 700 reine ye fa pesa ngaka mbongo na nga nakotika ye boye te nga nabi me nga nazoyoka ye azosenga yo pardon sorry alobi akofuta makambo akofuta eza te nga naza na posa mbongo wana kaka sikola limedia naza na posa ya mbongo wana azopesa nga mbongo na nga kaka sika oyo nalobi mama mpona 700 rende vraiment olobi mpe okotika ye te nakotika ye te fa pesa ngaka mbongo na ngai mbamba namona kaka Mika bandi kokende sikoyo naza na posa natuna bango bayebisa nga nyongo yango adefaki nini bango bapesaki ye nini adefaki mbongo ubie biloko ubie koma leta natuna bango Mika deja azokende nga bite Mika oya okende ka boye nga sika nalanda Mika ye moko ayebisa ngai lelo na bandi kolanda ye papa Fiso na sutuki boye eza pongi nalobi nonono oyo eza pongi te donc Mika ye kopesa nga message eza na bato moko bakotelaki mpe na kati ya liwa na ye soki liwa na ye ewutaki na famille soki ewutaki pa mobali na ye me bato wana mpe bacontribue bango mpe basangani donc mpo nga moko mpe na viva deja makambo yango bato oyo baza parmi les bato oyo bacontribue na mpo moto akokufaka mbalakata ndenge wana te alisalinga pasi nazwi telefone nabengi ndeko apesaki nga message nalobi tunaka bango lisusu koma Mika akufaki abia madonga na sina yebisaki mpo natuni bango defwa mobimba bazoloba kaka ke akoyaki ka ye moko na nzela nga nalobi te eza bongo te Mika aza na nyongo ya bato moko boye bazalaki 3 personnes basali ye menace c'est comme si bato wana bayebi makambo oyo Mika akufeli ubie basilikaki mpo na mbongo na bango epi mbongo yango ya moke kaka 700 reine donc il faut nayebisa yango mopanzi sango na biso commandant Anderson napesa ye bafoto ya Mika na message nyonso ndo tonalotaki comme ça tomona ndenge ya kosala soki tosali contribution na matanga ya Mika fo toluka bato wana toluka bango biso moko tobelela nani oyo Mika azodevoir mpona tofuta totana bato wana bien ntango mosusu eza ya solo ndoto na loti tenga na kotuna na nga lisusu te zela nazopesa limero na bango yo moko benga mpo nga nasi natunaki
na kobandela lisusu te apesi nga numéro ntango apesi nga numéro ya bato yango nazwi numéro wana ya mama wana komoni mama Nasi nazwi yango nabengi ser wana nayebisi tantine ngai nazomona lushe na liwa ya Mika akokufa mobimba bongo abamba Mika na se akwika bongo kaka o zela kasi natindela yo image nga lobi te nga nazolinga nayeba source eloko nini salaki ke akweya po abelaka tension te ni maladi ya ndeke te ni bakrise yango soki bakrise bo bapikaka soki babelaka yango modele nini nayebi biloko wana te nayeba ye mpe na yango te ali réponse oyo apesaki nga ezali video akamati video abwakeli nga na telefone ntango apesi nga video natali nafongoli video nakuti basi misato bazokolela Mika ebembe na ye na kati ya kliniki na loboko na ye elali boye elongika lokola moto alali pongi baosala perfusion mwasi moko azolela mosusu atelemi na ye kaka mosusu azozwaka baimage azobelela Mika azozwa image natali image wana mbala moko chair de poule ebimi nga lobi nalotaki 3 femmes oyo baswanisaki video eye ya 3 basi oyo est-ce eza bango te non nazwi video nabwakeli yango président commandant Anderson communicateur na biso napesi ye yango ya communauté congolaise natindeli na bafoto na voice nayebisi nga nalotaki 1 2 3 nazopesa numéro ya mutu wana ya Cape Town tuna bango nanu bien mpo nga natuni bayebisi nga te mutu apesaki nga sango yango ayebisi ye te yo bakoyebisa yo mpo yo mutu fo osala contribution ya mbongo ya matanga nde papa na biso ameki kotuna commandant Anderson abengi bango asololi na bango ye mpe esalaki epasi alobi ndeko na biso mpenza congolaise azokufa na mboka oyo depuis le 13 akufaki donc ti lelo nga lobi papa ndenge kaka nayoki sango ndenge eza na foto kunda ye nde commandant Anderson na motema ne ya mawa ya bolingo nzambe apambola ye ameki mpe asali bakomunike na ye contribution emonani abengi bango famille wana atuni bango Mika akufaki ndenge nini wana nga nati nayebisi deja commandant Anderson ndoto nalotaki nayebisi yo garde ndoto wana me tuna bango ntango atuni bango mpe balobi ye baswanisaki ye na salon place akangaka suki esika akangaka suki esalaki ke 2 semaines abandaki kokende mosala te kitalatala bapesa ye mwa miroir na kati ya salon donc na 2 semaines wana bazali kokende te bango basalaki yango problème na kati ya salon ntango akei babandi koswanisa ye epa mokolo salon nigérienne koswanisa ye asalaki ye menace ya makasi kaka afuta yo somona wapi moto asali te pendant 2 semaines aye premier jour azoya kosepresente na mosala oyo bandi kosengi afuta ndenge nini asali te na incompréhension wana oyebika biso basi ndenge ezalaka surtout na kati ya basalon koswana moko ya makasi bato mosusu balobi ke apusaki ye soki atindikaki ye bamosusu babi asimbaki ye te kana ndenge bazalaki koswana wana abambami na se fulufulu ebimi ye na kati ya monoko ntango fulufulu ebimi na monoko bamemi ye mbala moko kaka bango wana babanda koswanisa ye bamemi ye na hôpital na kliniki na bango wana ya pembeni wana bakomi kuna bayebisi bango ke boye na ebemi aza moto abomoi te donc sur place na kati ya salon akendaki nde yango ndoto wana ezalaki ndoto te eloko nini nakoexplike bato maintes fois nasalaka déjà témoignage ya résurrection na ngai nayebisaka na bato boye soki okufi koro ekotikala kaka place wana yo kolamuka mosusu akolamukela na morgue akobima tiki koro na kati ya morgue abimi libanda akei mosusu mpe akozalaka na koro na esprit na ye kaka na morgue ti jusqu'à ce que bakoya kobimisa ye na morgue wana basokola ye balatisa ye voile mpo bakende kosala enterrement nde abimi na koro mosusu mpe bakokunda meme baenterre après abimi na koro na niveau ya cimetière mosusu mpe soki na accident akolamuka kaka sur place wana avant ke bakende na koro ne na hôpital ye déjà abimi na koro
azongi na ndako corps ekei na hôpital kaka bongo nde bongo ndenge tobotamaka ndenge mpe tokufelaka mutu na mutu aza na façon na ye. Ok, yambo to continuer makambo wana spirituel yebisa biso jour ya enterrement sikoyo ozalaki hier ezalaki lelo enterrement ezalaki lelo na ntongo avant lelo yango lobi na butu babengi ngai famille wana babengi nga balobi tokamwe mpenza oza na bandoto na yo ezali mpenza exact mais nyongo eza ya 700 te nyongo moto ya nyongo eza 300 rand bato misato wana azalaki na nyongo ya bato misato 700 oyo nga nalotaki eza ya moto mosusu 300 mpe ya moto mosusu wana 2000 ezalaki mbongo ya ndako fali afuta ndako afutaki ndako te mwa oyo akufi oyo mais oyo ya ndako wana nga na boyi yango mpo ye alakisaki nga mwana mobali te alakisaki nga kaka basi misato donc troisième mwasi abatami na ye aboyi kozwa mbongo abangi. Est-ce que mbongo wana bafutaki yango? Bafutaki mbongo? Bafuti bango bambongo wana kaka na cimetière kuna jour lelo na aire ya enterrement. Po l'air babengaki nga lobi bayebisi nga ke mama Mado yaka kopesa témoignage na nini na exposition ya corps l'air bako exposer corps oza parmi bato bako pesa témoignage. Alors napesaki témoignage ndenge Mika yaki kopesa nga message. Ok, totele mananu wana zalaka na ligne zalaka wana en ligne tozala nous mwana mboka commandant Anderson esa biso bafutaki nyongo wana mon ami personnel commandant Anderson mbote na yo Fiston Pelende, Tata ya Sadek, le seul et l'unique journaliste d'investigation Afrique du Sud et Afrique australe. Merci beaucoup mon ami personnel. Ozali en direct, maman Mado ozali en direct awa a confirmé biso ndenge muleki na biso ya na biso nièce nani Mika ayaki kotali sa liwa na ye banani babomiye to monaki communiquer eleka ke pesa biso motema ko choix. Est-ce que makambo oyo mama alobi awa mama Mado eza ndenge oyo pesa communiquer? Est-ce que mbongo wana bofuti yango ezalaki exactement comment ça s'est passé puis Mika qu'est-ce qui s'est passé dans la vie na ye et bandaki ndenge nini beta ma histoire muke makambo wana. Voilà, merci beaucoup Tata Sadek. En fait Mika petite sœur na biso aya jobu pauta katanga avant na Yoville à longwa kena ovanda na Kempton Park. Vie compliquée à côté libala epa ya un sujet malawit réparateur à TV malgré que lelo bato abomisa so ba TV te meya bomisa ba TV ti lelo Mika kenda ko talibale le pana e parenthèse on fait que non ba jeune congolais sali ba ko mutema pasi komona que petite sœur na biso atiki ba yaya baza ibele na yofula na bala mibali na biso ba congolais baza na basi te akelinga malawit mais kaslan etienne c'est comme il déjà j'espère que malasima baleki na biso ya basi ba ko kinde kolinga bikolo mususu te. Biblia elobi que non, consommez-vous, mariez-vous entre enfants d'Israël. Biso pe photo linga na biso ne te bi valeur ya baleki na biso ne te bi valeur ya basi na biso bikolo mususu bayebi yango te. Bile bozolomba te. Bolimo zaka kolomba te malembe to kokoma kaka. Soko zoko est-ce que d'abord Malawi tu réparateur ya te face à la mine. Aza ndo malonga te. La critiquer te la minimiser te mais Malawi par rapport à Congolais pour les Congolais. Voilà penza na zo beta yango sete baleki na biso fo balinga baleki na biso mibali. Botina ko bakama na bikolo mususu oyo parce que na zo beta sete pourquoi Mika tant maboye na garçon na akena mwana. Vita mabandi ko compliqué ami retrouver na ndako ya poa Mika akei ko zonga la garçon na mwana parce que azo ko sute ko vana na ndako ezanga courant na mwana. Soki ezalaki Congolais alinga ko nimateke atika mama ya mwana na yeke ne ko souffrir ya so mwana. La bande que les Congolais ngai bisa que non yaka vanda awa au lieu que ne ko souffrir na balabala. OK. Na ko souligner na la kina po wana. Na zolo banana likambo ya libuso. Mika tanga kufinga na yeba kite. Mama Mado tanga loti ke Mika ayoki sango ke Mika kufi. Ayeko lala loti Mika bada ko swali sa e pa na basi mo misatu pona nyongo. Ya pusani Mika kei.
atuni bana basi wana balobi te aza nyongo na biso ya 700 rand. Alors il faut afuta yango ya moto bino bosenga nyongo wasa kufi bayebise te il faut afuta nyongo na biso. Apesi nga message, apesi nga na numéro ya mutu oyo azali na telefone ya Mika. Ntango na bengi natuni Mika akufi nini, alobi no azali na nyongo ya kolo salon ya 300 rand, asalaki 2 semaines azoya te. Ntango aye femme wana Nigeria na swanisa eti Mika akweya akufa bamema na clinique ya liboso babi tokoka te deuxième clinique bayebisa wango après 45 minutes ke non asa akufaki déjà. Alors na ngamu nazongela mawa mado mpona oyebise ke ndoto na yo eza ya solo, Mika akufi baswanisi ye mpona nyongo. Ça je le témoigne, l'homme n'a confirmé pas na ye. Ye ayeba kité. Ya l'autre noto isuki wana ayeba kele kobi akufela kité. Ngai ndeta na ju version et pas maman Nancy. Ndela zongela maman mado pona bise que non, Mika akufaki pas le problème ya nyongo ba osinga mo wa nyongo. Voilà le problème. Mais Fiston Belende accepter que na remercier communauté la biso. Allez-y. Communauté oyo ezalaki ridiculisée par les Nigériens, bamoni biso pamba, bamoni ke biso tokolema na opunda leki na biso. Na pesa communiquer, bato ba réagir te, tant on a ko insister, tant on a eu que maman Nancy akeye utana na ba Nigériens, ba pasteur wana ya wina church ya ba Nigériens, ba lobi na yeke non, ba ko pesa RNDT na cotisation basalaki communauté congolaise kundamika. Na zongi na sali communiquer, ma emi zo ki tangata na sa communiquer wana. Congolais a telema Congolais cotisant mbongo poto kundamika. Na reprofiter pe na radio na yo, na remercier ambassadeur na biso excellence Fidel Moulacha na équipe ne mobimba o bayeba kibongo ko assister biso financièrement poto kundamika. Lelo oyo na nimi susu te ke mutu akoki ko négliger communauté oyo tokomaki kovivre bolingo to mutuna kwa na ye mais bolingo oyo bakongolais balakisi esuki la cotisation te bato bazali na enterrement lelo basoloki ke ebembe ya Mika esali plein oyo bato baespéraki te Mika na Kempton Park bayebi epenza te. Je vais profiter ici pour dire que jeune moko asa benganga alobi ke non tant osala bacotisation bato bazokoki kopesa mbongo pourquoi parce que bayebaki Mika te asanganaka na bacommunauté te asanganaka na lingomba moko te na Kempton Park kuna mais na communiqué topesaki bato baye bato bakotize mbongo mpe bato baye kolela Mika. Nakosouligne eloko ya suka paster na biso Gilbert Kongolo oyo awina church azalaki na matanga atuni bandeko na biso ya basi namoni bino awa baninga ya Mika bolati kitoko botie basila bien ya chien boloti batalent mais Mika azali kosouffrir awa bokoki ata koyebisa bakambi ya communauté te ke leki na biso ya mwasi azangi esika ya kolala aza kolala libanda aza mutu ya liboma te aza normal mais pasi eleki ye akomi kolala libanda na malili oyo vi bacharge oyo Mika aza na yango ya bana na ye na Katanga kuna bana ebele na condition de vie oyo akomi komene awa yango mutu eprécipité na liwa. Bandeko bakongole toka na malamu ngai babilo na yebisaka bino toujours ke totoyaka kope na mboka oyo soki kope esimbi te zonga na Congo mais soki anatandaki ozonga na Congo soki mpasi ezwi yo lelela bacommunauté ezali ebele awa mangomba na biso ezali awa bakosunga yo sekasi na biso oyo baote kofutela membre na biso moko ndako awa azali na problème ya ndako président na vice président bango moko mbongo batiaki déjà ekokaki ke non mama nafuta ndako biso mpe balandela bango totieti mwa ya biso ya mike mike mpe tobakisi esali chiffre moko ya bien. Nazopesa exemple moko awa bato oyo nabengaki bakosala batémoin ya un ami qui m'avait appelé azali malade azali na besoin mbongo ngai nazali na mbongo te nayebisi moshe naa na mbongo te abita ntina yanga te ya moke mais nga mona mi retrouve na baproblème ebele navandi boye conscience na ngai komi reproche ngai 2, 3, 4 jours après nga mais moto akoki koya kokufa boye toya perdre masse na communauté boye pour rien bon na raisonné ya communauté na biso na okotouche nani nabi bon nabenga honorable Jo Alenga natali na phone na nga boye numéro honorable ya te na changer téléphone nabi bon naotika likambo boye te nabengi Jenny Okasa la charmante tindelanga numéro ya honorable Jo Alenga ote dadi namoni yango te natibengi Kokolai oya musicien Kokolai acheka aza nango tabino benga Christian Yaba nabengi Christian Yaba yebisinga te na nango te senga mutu boye présence d'esprit elinga nabengi Dems video apesi nga numéro ya honorable Jo Alenga nabengi honorable nazwi ye te
10 minutes après, à rappeler Nabi, commandant la monnaie miss call. Nabi, c'est honorable, tout ça un problème. Et là, moi, ça a biso bouillé, il y a 4 ou 5 jours passés, bien. Mais conscience, la tranquillité, on doit pouvoir bouiller. Honorable John Lenga bon, na évité mais le lot déjà, na d'ailleurs besoin les nakata robot na monier, avec na makola traverser, na mutu ka monier. Mon problème est de soka zo bela na sa lo e-wallet. Na évité honorable boy. Bon, ce qui déjà au monier à télémi, c'est à comme bien. Ça ne sert à rien qu'il y a un e-wallet. Habité, na la limite na ngate na wosa lo e-wallet sigo, na évité ça bon. Ay bo yo mo ngene ngam c'était ngana na problème té. Oh ça va, ngam ça va honorable. Donc, ceux qui posent un problème dans la communauté, bon simba bakambi ya communauté bazali soki nga na niveau na nga na kokoka te tozali na bato oyo toyi kosenga awa lisungi bakosalisa yo ke oya boyo kufa otika bana no ebele na katanga moko awa entre temps bandeko no bazali na communauté oyo nzambe asunga de façon ke soki tozali na problème to touche bango bazofaka solution na bino pardon toza kobondela bino tolingi susu te le congolais akufa boye mpona problème moko boye oyo ezanga ntina situation compliqué ye azongi epa na biso te nde tosenga bino mais akufeli biso awa tosangisi bambongo ti tokomi na niveau ya kopunda ye or soki batushaki biso avant tokoki koluka solution toyebani na bapaster na mboka oyo toyebani na bato ebele na mboka oyo tozali mpe na radio communautaire yango radio lokole oyo message ekoleka partout voilà radio lokole TV ezali awa tokobeta loseba bato bakoyoka biso tozali apo na communauté tokoki kobanda kondima teke bato bakufaka boye ya pamba botan toloba ya pamba pourquoi parce que soki batushaki biso tokoki koza solution petite sere na biso alingai kokufa te yango na linga naloba vraiment bandeko tozala uni tokoremercie bato nyonso oyo batindi mbongo ntango toloba likambo mika na komprenaka te mo posa kolila mais moko na sepelaka pourquoi parce que mika akufi topesi communiqué ti bato na Cape Town batinda cotisation ya mika eloko esalama nanu te pour la toute première fois bato ya Cape Town batindi mbongo papa bols na Cape Town atindi mbongo ndeko mo atindi mbongo nga aza na jobu ayoyebisanga na Cape Town. Merci beaucoup. Merci ebele na bato nyonso oyo bapesi misolo ntango oza kovanda cotisation ovandi omoni président Harry Kaombo atindi 1000 rand président Kempes ya nini ya jeunesse ya IDPS atindi mbongo nake epai ya dani PDG yani Arsène Mafulu apesi mayumbu apesi 1000 rand mamu national et mamu international Mireille Kala apesi 1000 rand bandeko bakotise mboko ebele il y a une dame qui a cotisé 1000 rand aboyi totanga kombo na ye donc ça fait la joie komona ke bandeko basangisi mbongo tina bato bapesa tina ba 20 rand mpona nini kaka topunda petite sere na biso bandeko unité oyo tobolakisi bolingo oyo bolakisi esuka awa te. Merci beaucoup commandant. senga mbongo so toza problème. Merci beaucoup l'ambassadeur Fidel Moulaja na oyo ya sali nzambe apambola ye apambola pe bato nyonso oyo bacontribuer bazali ebele to remercier bien officiellement tozali kosela ba vidéo ya bato ya Kempton Park oyo basalaki mpona remercier bato oyo bakotizaki ya communauté congolaise na Kempton Park nzambe apambola yo nzambe apambola bino nyonso bato oyo bacontribuer bamama ya la femme congolaise engagée merci beaucoup bamama nyonso bapesi mbongo bapapa nyonso bapesi mbongo nzambe amona bino Patrick bato nyonso bapesi mbongo masa nanga te bozali ebele to remercier bino na message na audio mais na radio lokole TV boyebaki nzambe asunga bino pour la contribution na bino na matanga oyo aleki na biso mika. Merci beaucoup. Merci beaucoup commandant Congo Anderson de Jobou, mon ami personnel. Mesdames, messieurs, on vous retrouve juste après la page publicitaire. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon Église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Voilà.
Merci, je crois, Tolandi, commandant congolais de Djobour, Makambo a expliqué. Tosonge Sika, Boy, Maman Nabiso, Mado, Mamado, Ozali Nabiso, Wana. Voilà, expliquez tout ce que vous banda Mika, Bafouti Banyongona Wana, est-ce que Azonge Lio pour Asenga, merci? Non, tolalite asepeli na yebike na makamunyo solaire to sali cérémonie wana ya kozongisa mbongo 700 rand mukolo 700 rand abimi ya monani alobi adefisaki basangita basangita oyo ya mutu oyo ya baplante wana adefisaki yango ya 800 rand mais po afuta ye mbongo wana ezalaki problème afutaki ka 100 rand atikali na nyongo 700 kutu badiskitaki baswanaki na ye elobeli oyo abandaki kolobela ezomona na kake aza na esengo te po Mika azalaki na nyongo na ye ya 700 rand nde cousine ya Mika moko ayaki komona na wana abimisi afungulisaki na abimisi 700 rand alobi mama zwa 700 rand na yo yango oyo azwi alobi eza mbongo na nga po afuta ngo lobaki azaki kolinga kofuta nga mbongo te umelaki moninga na ye moko aye wana o te kozwa mbongo yango te ezongisela bango abotoli mbongo wana bozwa mbongo biso pe tolobi tokozwa te biso toza banzambe te po toyebake Mika azo devoir bino 700 rand montant wana est-ce que eza bino bato bosengi biso yango non bongo toyebi ndenge nini ye moko mowei mutu aye komimonisa apesi message alobi tofutela ye banyongo oyo po azwa kimia alors bino bozwa kaka mbongo na bino ndenge bokangelaki mitema bozo koswanisa ye bozo kosala nyonso bosalaki ti na ndenge akufi boye donc bozwa mbongo na bino lelo bayoki bongo bakozwa su mbongo te baoyaki ebimisi makelele na bapaster na bango baye wana o te bakozwa te nga bite bakozwa eza Mika nde alobi tozongisa biso tokoki koboya maloba mowei te bino boza sanse ya kozwaka mbongo oyo ezalaki discussion benda bika bato batondi wana bato bazwaki baimage papa Sadek. Voilà, je crois le message est passé. Sika boye mama mado ndenge tokutana na yo to profiter mbala moko po bandeko balandi mituna ezalaki ebele après témoignage na yo oyo kufaki na Edenval Hospital ozongaki e consort kasi eloko moko obosanaki koyesa biso to lobaki te tangu yo ozonga na hôpital bayi kozwa yo bazongi chez l'hôpital pendant quelques temps eloko moko leka wana obeta lisolo congolaise moko ase déguisé na mboka oyo e consort akufa ek bobo ndela pona ye elekaka ndenge n'expliquer biso zo biso ka esprit ba de bola ndaye ba oselango tangu yo bazongi na hôpital qu'est-ce qui s'était passé? Tango bazongisaka nga na hôpital lere nabimaka na hôpital yango navandaka na nzela baluki ngati baye koretrouve nga na libanda ya hôpital na robot bandi bazwi nga lisusu bazongisi nga na hôpital balobi na nga te tozonga osokola olia osala 2 jours mobimba olia te osokola te eloko te il faut olia sikoyo osokola comme ça topeso bilamba ozonga ndako orke bakosaki nga lere nazongi na hôpital baboya kopesa nga bilamba nake mpe na sokoli balobi otezela docteur lere docteur aye bapesi nga ka biloko akolia docteur ayebisi nga non oza nano na kati ya observation tolingi toyeba qu'est-ce qui s'est passé na ndenge okomi boye eske oza susu bien ou bien ozobela kaka bakomaki koya kobendaka nga makila bazokende nango na labo bazomona na bango maladi te babendaka nga ka makila chaque jour bakendaka nango so bayelinga kisi nayebisi bango na ombela na nga lisukisi te boconsidere nga kaka comme ke nasi nakufaki déjà et après bayaki na malade moko na hôpital baboyaka nazonga ndako bato nyonso nazalaki kobenga baya na hôpital kozwa nga bazalaki koya te navandaka encore na hôpital une semaine après résurrection na une semaine wana avant que une semaine ekoka deuxième jour après namoni baye na malade mosusu ya cas grave azalaki libumu lokwa mwasi azemi ya 9 mois libumu evimbi libumu munene pene pasuka mais ezemi te ya maladi asubaka te asumbaka te
donc opema na ye ekomi na problème koloba na ye azoloba kaka neti azobalola lolemo kaka azoloba me makambo ezoyoka na penda bien te kolia aliaka te asumbaka te aliaka kaka potopoto bazoleseka potopoto sikoyo bayaki na ye wana fale bakotisa ye koma batraite ye batraitaki ye deja na bato mwindo na bahôpital misusu abiki te baye na ye wana docteur asalisali bateste na ye nyonso ayebisi famille wana ke po mema mwana bino na ndako baexamen nyonso aza bien tozomona maladi te mais kotala ye physiquement boye azobela mais docteur azomona maladi moko te bazonga ye na ndako bango balobi te moya komema ye eza te mpo soki bosimbika libumu wana azoyoka mpasi azala nanu wana bakende kobenga ngaka bakende koluka moto aya kobikisa ye bakenda boye papa fistonga navandaka na mbetu namonaka nganga akoti na kati ya hôpital akoti na kati ya sala nganga ngo alatika biloko banganga balataka wana mayaka na baposo ya nyama na nini azalaki na sak moko boye lokola ya bato akala mbala moko namona kaka le nganga akoti atie liboko na kati ya sak na ye abimisi eskelete ya mutu ya mutu akufa sikoyo eskelete ya mutu mutu wana eza na crâne nango ya mikuwa na mikuwa kaka na madusu ya misu na madusu ya zolo akoti yango na sa mbetu ya malade voilà ozomona tozolota nazomona papa fiso nazokomona ya normal okay docteur akoki na ye te na ndenge akibo docteur moto azobela te soki esengaki makambo ya soit bapaster soit banganga okay bango basalaki soit banganga bakende koluka nganga ya makasi baluki nganga makasi nganga ye mpona aloba likambo nini oyo motu wana akomeli bongo bazoyeba problème te nde balingaki bayeba verité bake kobenga nganga makasi aya nganga abimisi eskelete ya mutu na kati ya sak na ye atiango na sambe ya malade mbala monga na bandi prière na bandi kosambela sikoyo na lingala nazoyesa nalobi nzambo ayokaka minoko ya banyama na ya bandeke nzambo akelaka tour de babel okela balangue nyonso salanga susu encore nini dernier chance pesanga seconde chance nayoka langue oyo nganga oyo akoloba awa nayoka parce que mutu akoyebisanga ke nganga basololi boye azaki mwana mwasi wana bato nyonso bazalaki koya otale na hôpital balobaka monoko na bango kizulu balobaka monoko ya mboka oyo nga sikoyo monoko ya mboka oyo nazalaki koyoka ngo kaka ntango nazalaki ebembe ntango naye kolamuka wana ekimi na oyoka lisusu te mpo motu akufi ayokaka minoko nyonso sikoyo ntango nazongaki na nzoto oyo nakomi oyoka nanga kaka lingala français baswahili anglais nde na oyoka sikoyo matoi wana ya molimo wana eza lisusu te nasengi nasaleli yango prière lokola ya samsoko nasengi mpena nalobi nzambe pesanga chance asuka nayoka nanu nganga oyo azoloba nini pesanga matoi ya molimo lere nalobi ka bongo mamoko namoni malade yango abaluki abwakelinga misu atalinga nga mpe na comprendre te po ani atalaki nga bo ale nabandi koyoka prière na nga mbamo nzambe ayoki yango nabandi koyoka makambo nyonso nganga azoloba mais azoloba na monoko ya mboka azoloba na ye ayebisi ye boye alobi yo eza na sacrifice ifo osala mpo libumu na yo ekita yo oboma mutu yo na semeki na yo apesaka yo biloko okende kotiela bosi na yo poison otiela mwasi ya bato poison mpo mwasi wana kufa mpo semeki no azwa libala wana komisa bino bomvwama bozwa biloko na ye bomengo na ye nyonso bozwa yango sikoyo semeki na yo azwaka libala wana apesaka yo mbongo oliaka ti me ye amikangaki ye ase protegeaki yo ozalaki sans protection yango wana sikoyo famille ya mutu wana bakendaki koluka liwa wana soki ewutaki wapi nde basalaki yango esala retour na mutu asalaki alors semeki no azalaki protégé retour wana ezwi nde yo
po yo obika awa ezosenga opesa sacrifice opesa muntu akuremplacer na place na yo po yo oza muntu aliwa deja ndenge oza boye mufu wana muntu akufaki akoti yo na libungu esa zongeli yo akoti yo na libungu siko po tobimisa ye ezosenga na place na yo il faut mutu mosusu yo opesa. Alors nazotala famille na yo baza musika oza na famille te muntu oyo koki kopesa awa n'importe quel muntu nga naza capable po nga naza très puissant na capable yo na osala ngo na autorisation na yo autoriser nga kaka nazwata oyo aza pembeni na yo oyo aza pembeni na yango ezali ngai. Wana siko azolo bango na munoko ya mboka oyo yoza kizulu me yo siko nzamba fungolo matoi ozoyo kango na lingala siko na kolandisama na prière o na sengaki ozoyo ka siko mambolo matoi pesanga susu chance mosusu ya sika. Okay. Ndenge kana nazalaki molimo nazalaki koyoka minoko nyonso pesanga matoi wana ya molimo na yoka nganga zoloba ni. Okay, après tant na sambeli tant na osambela bongo ye mwana mwasi yango ya malade wana azotala ngai après longoli miso après sima nango na yoki ndenge nganga alobi na yebu ngai yo ko expliquer ngai eloko te makambo nyonso nga na sina moni na yebi déjà. Alors yo il faut remplacer mutu nesika na yo siko oza na famille te po ezosenga famille lokolo oza na famille awa te pesanga ka mutu oza na ye pembeni na yo oyo yo soko lobi kaka emo lobi ezwa oyo nga na ozwa ye na minute kaka awa nazozwa ye na ordre na yo nga na kozwa ye nga moko te yo nde fo pesa mutu po yo bika pesa ngai voisine na yo aza na mbeto oyo na remplacer na place na yo tant kaka lobi bongo ali na bandi soko kopamela ali na bandi kopamela au nom de Jésus yo nzambe o uti kosekwisa ngai ya de cela 4 soki 5 jours osekwisi nga na bakufi oyebi le pourquoi ozongisi ngai na kati ya morgue olandi nga ozongisi nga na mbetu oyo sikoyo nganga ye azali nani mabolongo nyonso egumbamelaka yo na beleli moto ezikisa puissance nyonso nguya nyonso ya moyini ya banganga ya bamagicien eza na nguya te ntango na bandi kopamela yango ka bongo nganga mbala moko angunzami azwi eskelete na ye atie na saka bandi mbango azwi moto peli aweli porte akimi akimi ntango akimi nayoka ka malade wana mbala moko abandi koloba lingala nazalaki etone na kati ya motema na ngai priere nasambeli nzambe akongola nga matoi nayoka minoko mosusu ye mpe priere yango etouche ya akomi oloba lingala o tokoma abandi koloba lingala bondela mpo na ngai ngai papa mama yo olobaka lingala depuis tout ce temps lingala yo toza na mbetu awawa yo oza moto mboka oyo te o te nayaka awa mwana moke mobali na ngai nde moto ya mboka oyo ye na famille na ye mobimba nde ekoma famille na ngai donc ye azalaka ye moko aza mwana oyo ayaka na mboka oyo kala ayaka mwana moke balingani na mobali na ya sud africain wana apesa ye na dokima ya mboka oyo avandika na basud africain akoma na ye nani akoma mutamboka oyo mutamboka oyo donc bavisiteur nyonso bazali koya kovisite eka bato ya mboka oyo mkongolais ata moko azalaki te yango ando olobaka monoko wana nga mpe na banda oyeba te ke azalaki congolaise alobi nde boye alobi siko nga nayebisi ok siko olingi nasambela mpo na yo obika okobika na yo omoni nzambe na nga aza nzambe miracle oyokaki losambo na nga bina yoki losambo na yo nga mpe nakamwe mpo depuis nazala awa na totikali kosolola te nayebaki te ke yo oza osokufaki deja olamuki mais lokola deja nzambe asaleli yo bongo na kobika nga lobi okobika na nkombo na yesu yebisa ngai yo moko mpo bible ezorekomande biso te ke tokende kosalela bato délivrance bongo bible erekomande ke oyo atubeli akonfese ayamboli mpe atiki nde akozala sauve. Alors na minute oyo yo yambola yo moko ponga na sina yoki oyo nganga alobi na yoki po soki yo wangani yango nde okobika te il faut accepter yango yo moko de ta propre bouche o prononcer makambo na yo nyonso oyo osalaki ya mabe nzambe na nga aosalelo miracle ka sikoyo
oyebi mama na aboyi koloba mbala moko minoko na ye kangami ekomi kilo nga alobi please naza na posa obika ozala sauve nga na yo tobima libanda ozala comme témoin ya témoignage na ngai alingi koloba te siko nga nazoloba nga fo nalanda makomi ndenge ezali délivrance basala yango ndenge nini nzambe alimbisaka moto oyo akonfese mama libumu oyo eza kovimba pamba te confesse nayebi na nga deja ke osoboma mutu na poison mais yo confesse nyonso oyo osalaki nganga nata mosusu alobaki nyonso te mais yo oyebi basekret nyonso oyo osalaki aboyi koloba na miniti wana kaka nga nalobi te comme ça nasambelele kaka ata aboyi nasukola na nga maboko nga na priye kaka nalingi ka na priye namonaka mobali moko akoti mobali wana bandi soki oyebisa ye na misi yo moyen te na moyen na ya kotala yo eza te ntango ozalaki kobela na kati ya ndako mobali na yo aza wana nzoka azalaka avivaka na mibali mibale moko na libanda mosusu ya ndako mobali ne oyo ya kala wana bazali na ndako moko mais azalaka na ya likangusu ya libanda imagine sikoyo soki nabondelaki eske moto ndenge wana nzambe akokaki kolimbisa ye atubeli te sikomba moko mobali wana ya makangu abandi koyebisa ye nga naza na posa na yo nasepeli te ndenge ozobela boye na moyena ya kotala oyo na ndako eza te mpo mbanda aza wana ata awa na hôpital ye azoyaka awa soki toye kokutana na ye kozala malamu te alimbala moko abandi kosimba ye na tolo lelo abandi kosimba ye asimba ye na mutu boye bango mwasi yango anyoloki aminyolisi ntango aminyolisi apesi nga sikoyo mokongo abalusi kingo kote kuna ndamonaka mobali yango abandi mbango yebi abimi libanda ake kobenga docteur leka docteur aye baye na bainfirmier mbala moko batie rideau lelo batie rideau nga na kanti bazoreanime soki ndeni nzoka akufaki ok oui akufi na maboko ya mobali mosusu oyo ya libanda tala ndenge lisumu ye kokuta ye na mokolo ya liwa na ye bazwi ye mbala moko lokola akufaki apandi makolo akaukaki na position ya mabe moye bakotisa ye na frige bongo eza te falaki banyolisa ye bake kozwa nsima oyo batiaka bato babukana banyolisi ye makolo batie ye nsima lelo bazosala ye bongo basi batiaki chambre batie rideau nga nazomona te me nazomona kaka ke bazosala mosala moko na kati kuna lelo babimisi ye natalaka boye ko bakende na morgue ko bazipi ye dra makolo nyonso batie nsima oyo apembe oyo bato babukana wana banyolisi ye basima yango ekweyi na se bakende na ye ti na morgue ntango bakendaki ne na morgue papa fiston namoni clean baclean na ye clean akoti na kati na so na mai abandi koclean na sale aclean sale mpo bapoussière wana ekweyaki ebele aclean sale après quelque temps après nasi nafandi kaka natikali na nga na sale wana navandi nazoréfléchir mama akufi na kati ya péché efalaki akonfese ke non ngai nasalaka boye nasali boye na priye mpo na ye libumu ne elingaki ekita nango nabandi koregrete liwa na ye après namona kaka na sentir présence ya molimo mopepe moko ekoti na kati ya sali yango moko me mopepe ekoti makasi ya tourbillon ekoti na kati ya sali na presentir nga abi esprit ya motu moko eza awa me motu yango sikoyo lokola aza esprit moye nga namona ye na nzoto oyo boye ezali me na santaki yango mbala moko nayoka kaka mbala moko nye ekweyi dans le vide moto asumbi yango amonani te tala nye ebele nayoki mpenza pu ekweyi na senga na fandi na nga likolo mbeto namoni kaka kuna kota se kote na se kuna na kati ya sali wana nye moko ekiti mbala moko pu moto asumbi yango aza te nalobi ya mama yango libumu ekiti trop tard donc abimi na morgue aye atiki kor na kati ya morgue ayaki siko mpo nga nasala elemi na priye mpo na ye sikoyo ezalaki impossible yanga na mofu na ye nde yango nasantaki mopepe wana bandeko nde batourbillon bomonaka na banzela ofandi kaka boye omoni ka tourbillon moko eye eza motu esprit alemba moko nayoki mbala moko mopepe moko ebeti na porte pu ekei sikoyo bainfirmier nabandi kobelela elo bainfirmier baye babandi kogangelanga wai
mpona nini osali boye ngabi ngai nasala boye depuis résurrection na nga bomonaka ngai te kendakendaka na douche nasokoli nga moko nakoma lokola moto navandi na interna nasokolaka nga moko so nayoki besoin natelemi naketi na toilette estce nakosala boye na liboma o kasi eza nani nayebisi bango malade oyo azalaki awa oyo alibumu evimba ayebisaki ngai boye nini nganga na ye alobaki na ye boye na raconte bango makambo nyonso nganga ayaki koloba sikoyo ye ayebisaki nga ke na prier mpo na ye abika nga nayebisaki akonfese aboyi kokonfese mobali na ye ya likango ya boyfriend na ye mosusu ya libanda nde ayaki aye kokuta aye na kata péché abandi kokarese ye kaka na eta malade boye oyo na misi yo mikolo ebele na omono te na misi yo apres ya nyoloki na ndenge akufaki wana alors na morgue botiki corps na ye esprit na ye nde aye awa mpo nga na prier na koprie ndenge nini nga na omona ye te me na santaki ye moto asumbi libumu na ye ekiti atiki salite na ye awa akei na ye kotelengana bainfirmier bafandi nye na docteur aye bato nyonso baye na bandi koexplike bango na bi ezali malade oyo ye moto aye awa ye moto asumbi comme bango bautaki kovivre résurrection na ngai moye badute yango eza te ezalaki mpe vrai moto wana akufaki wana aboyi kokende na basalite ya libumu na ye nyonso ya banye wana atikali koya kosumba ngo na nani donc bato bakufaka bakendaka nili par bandeko bino bato bozolanda émission oyo sala makasi ezala na vie de prière moto aboma yo te okufa na liwa maboko ya motu te so okufi liwa maboko ya motu kote okei pasi na pasi okozela okosouffrir pendant longtemps ti mokolo jésus christ akoya lelo tolo souffrance alibela mieux vaut okufa na pe opema pe na pe voilà maman Mado son âme eposa mpe ezala vrai ezala ya lokuta te message eleki sika boye toke na lombango tomoshite deja okomi na ndaku na yo ozongi na ndaku sikoyo tomoni ofungola mwa établissement na yo osala bapilipili yo traité batu batanga wise konso c'était comment? Oui, wana après résurrection nde mayele yaki ya kosala bima nga nasalaka tangawisi ya malamu tangawisi ya kitoko me tangawisi wana eza tangawisi te oyo bato batutaka na liboka basalaka ya bokoko te eza tangawisi ya propre modernisé eza na bouteille na capsule eza capsulé donc eza ya molangi ya verre eza molangi ya molangi bouteille kasaba alors naza besoin na partenaire posa na nga kaka nazwa partenaire na vision naza nango ezali ya tangawisi wana emelama partout na monde entier etambola ndenge baaméricain batambusa jus na bango oyo bazobenga coca na fanta etikala libela na libela pourquoi pas tangawisi wana ekoki kokoma mpe bongo comme coca emelama partout ekoma international et puis etekama na esalama ebanda kosalema na usine ekoma na bacasier na badépôt donc yo osalaka tangawisi oyo etretaka nyonso tu donc ozala besoin bandeko ya motema malamu oyo alingi associe yo na makanisi wana apesa mpo ekende liboso bwana koexporta yango na monde entier mobimba awa na radio lokole eza mpe durable epolaka nango te ndenge ezali wana après résurrection wana mpo nazonga na corps oyo eza na baange bayaka na service na nga bayaka uniquement mpo bazongisa nga na corps bazongisaka nga na corps oyo na clin d'œil après avoir kozongisa nga na corps na clin d'œil nde na ye kofungola misu ntango na kati ya nzoto namona baange yango namona bango ya ndoto te ya kimona meso boye naomona ange atelemi nga namonaka ange ya vision te ya sapongi te ya voix normale ya face à face bazalaki bato mwiri to mundele azalaki mundele te azalaki motu mwindu na po ya teint clair ok ange wana azalaki na teint clair ange wana alataki elamba ekanga ye na kingo ndenge tomonaka bato na biso ya se ya basali na nzambe balataka bacol pastoral oyo basango balataka ok eza recommandé mpona tout un chrétien
chrétien nyonso fo balataka modèle wana ba ange wana balataki bongo elamba ekanga kingo et puis mendenge ekangaki kingo wana ezalaki sans étirette sans bouton sans o na o batongeli yango ebanda komonana te balobi na nini ba ange wana tosololaki na bango na basine nasololaki na ba ange wana na sine bango balobaki te nanga mpe nazalaki baba bayaki na service ya bafongolanga monoko mpona koma koloba ndenge nautaki koyebisa bino ke bato nyonso babotamaka ndenge moko te mutu na mutu aza na basine abotamaka nango bato mosusu bato ebele basekwa balobaka te ngai nayaki koloba ndenge nini na nguya ba ange wana ange ya bras droite ye mutu afongolaka nga monoko nalamukaka nazalaka baba soki mpe sans présence ya ba ange wana mbeli nabima mpe na hôpital mbeli nazalaka baba ti lelo monoko na nga oyo mbeli eloba te ange wana ayaki mpo kaka afongolanga monoko naloba epuis ange ya bras droite ye moto azongisaki nga makolo mpo nazalaki koka bile bayaki kozwa nga na ndako nazalaka koka nakomi na hôpital nazalaki kotambola na chaise roulante donc soki nakufaka te nayenga nabima mpe hôpital na beki soit na vélo. Ok, wana toyokaki yango pesa sika bo numéro na yo pour ba partenaire ba kosunga yo na tangawisi na yo etambola monde entier po awa na radio lokole tozana batu ya marque na marque bandaka biso ba ambassadeur ya Angola na Espagne ba ambassadeur na biso ba konziminene ba PDG ba bwana batu ya mbongo bandaka biso awa pesa numéro peut-être pour s'intéresser pour na ba soutenir small business na commerce na mukie pour na tangawisi na keliboso pesa numéro na yo mama. Ya nazopesa numéro de téléphone mais nakoloba susu eloko moko pardon ba ange wana bayaki kobimela nga na ndako ntango nasi nabimi hôpital nakomi na ndako babimeli nga siko na rêve na kati ya pongi na rêve nazoreve ba ange wana baye bazolakisa nga babia yo teka osalaka batangawise salaka pilipili oyo obanda kolela soko obandi kolia na pilipili oyo okozala en bonne santé améliorer santé na yo bien et puis donc okoma kaka bien ekopesa nzoto makasi obanda kolia nango babandi kolakisa nga ndenge akosala yango pilipili yango bazwi bango moko bazwi ba ingrédient tout bazwi yango basali mélange nazotala babia ebanda kolia na pilipili na meki yango boye eza kitoko mbala moko na sutuki ntango na sutuki papa fiston nakei kosomba biloko nyonso namonaki na pongi et puis na sali pilipili wango correctement ndenge na mekaki na butaki yango na pongi eza pe kaka bongo ntango siko na lie pilipili wana nakoma kosala pilipili wana ba docteur baye koyebisa nga nini balobi na ngai pilipili na yo ebikisi mutu azalaki na maladie du cœur omoni bakinape oyo balongola bato mitema ezalaka mpo bakende kotya bakonzi oyo baza mitema na bango soki esala evimbaka alobi soki motema na ye gonfle soki ale na pilipili na yo akobika eza na mutu moko azalaki na rendez-vous fo balongola ye motema batya ye motema ya plastique mais lere azongeli docteur batali ye boye akomi bien batuni oliaka nini wana aliaka pilipili moko boye pilipili wana batekaka yango na Yoville place tel boye eza na molangi boye docteur wana akoma ye koya kosombaka ngango 6 boîte pilipili wana eza pilipili moko miraculeux eza pilipili teke nazwaki formule pa mutu soit na classe comme nasalaki chimie na kati ya chimie balakisaki nga eloko te pilipili wana après résurrection wana ba ange wana nde mutu bayaki kobimbela nga encore na ndako ntango nasi nalali pongi balakisi nga formule ya pilipili mutu nyonso ameka kosala pilipili wana esimba te pilipili wana epolaka te d'ailleurs naza na molangi moko ya pilipili nasalaka na 2021 jusqu'à présent pima wana ezali ekomi pilipili yango awa donc pilipili yango awa ozolia na yango ata balobi convalescence ezalaki ya modèle nini soko olieka na pima wana dans 2 semaines kanga photo tya na stati bakotuna yo olie nini okomi sante kitoko boye bato bazokamwa ngai lelo bazoyeba te nazoyebisa bango eza pilipili yango yango yo mama madozela pilipili yango yango bakomi awa Yohan
red table chili yango yo donc pilipili oyo ezo traité mutema bino ba bota la biso partout dans le monde entier pilipili yango yo formule o basali awa eza mama Mado muta inventé yango te ndenge bo témoignage na ye yekuta seko azongisa ye ba ange oyo ba ko fungola ye munoko po loba ba oyo ba ko longola ki vadio pa telema po to mona yango ba tebele bazonga balamuka batika na défaut mais azonga sans défaut alors pona ko traiter bien ba ange ba sala ke formule oyo pilipili oyo yango wana pe donc eza moyen o bete nza pesa ke pe po asunga bina ba bota la biso bina ba témoignage pilipili oyo e ko za la exporter partout ici kozali na France na Belgique na États-Unis donc boko benga mama Mado ay sabino ndenge ni boko ta pilipili oyo obela problème ya cœur ya mutema ko kene mbangu te ya ba twa mutema plastique te so bali oda pilipili oyo boko yoka ba témoignage nango ezali o to lobaki te to lobi pilipili yango ba ke biso na radio lokole avant to loba to megaka ngas na sita miso laki déjà ngale mona pilipili yango to so ko mama Mado pilipili wana eza pe apéritif pona moto oyo aza na a perdre poids soko bandi kolia na pilipili wana obando tonda na yo te obandolia ti conscience nde mutu fo esala yo ke olie okonsome trop tika elengi oyo eza na kata pilipili wana eza nil par ailleurs mais pilipili yango tozoyoka mwa ngai na kati ngai wana nde eza mwa ngai na kati eza pipima ya ngai kamwa ngai wana eza lokola neti eza ngai telema te ya makasi te eza ngai moko lokola mwa ngai neti mwa tondolo bilo mwa ndingu wana epesaka gu oliaka yango wana banzelu nde basaki yo chango mwa ngai ndengo wana to bango basaki pilipili ya ngai pe ndengo wana bango moko mutu basalaki yango bongo kaka na pongi wana bamekisinga basali yango bayebisinga meka na meki ntango na meki na yoki yango elengi boye bayelobi nanga banda kolia na yango po rétablir santé noki imagine nasalaka 3 mois na hôpital olia yango pe apamba pesa mwa lutu nazalaka na koma imagine bamaladi nyonso bakutaki nga nango plus na nini makolo elemba ebukana nazalaki na cancer nazalaki na sucre ya diabete nazalaki na tension nazalaki na HIV imagine nazalaki na poison nalia poison ya balesi ozalaki na nini ozalaki na nini ozalaki pe na sida oui nazalaki pe lisusu na poison sida pilipili osilisi sida te sida bamaladi nyonso esilaki après résurrection est-ce que yo okobela maladi bongo okufi olamuka susu kana maladi yango mama Mado zeyana ntomeka pilipili oyo zeyana pilipili oyo po okoya kokosa biso pamba est-ce que molimo donc pilipili oyo nazolia sika boye pilipili oyo nde banzelu bayaki ange mutu bapesa formule wana ya pima wana nakotoka lutu mobimba nalia oswanga te nzoto oyo naza nango lelo eza nzoto oyo mama botanga nango te mama Mado zelana mama Mado zelanga nalia pilipili mama Mado zelana nalia pilipili oyo nayoka gu nango eza gu nini bandeko naolia pilipili oyo tala nasi pilipili ebele pela boye ngai papa sunda za wapi pilipili wana eza 7 pilipili wana eza gu nayoki mwa ngai mwa matungulu soko leboye mayedi kere esili nyonso nayebi so pilipili wana soko ozolia nango kaka quelque soit maladi nini yo ozalaki nango esili ezala tatanga wisi nde na nini bon tokomi na suka mama Mado na sakatanga wisi wana mutu nyonso akomela yango abikaka hémorroïde te n'importe quelle maladie pesa numéro na yo pesa numéro na lombango pesa numéro na yo pesa numéro na yo napesi numéro ezali 078 non 22 sala ko d'Afrique du Sud yaya pilipili bani kototenga déjà bondenge nini pesa chako d'Afrique du Sud yaya nale lutu mbala pilipili numéro ezali plus 27 78 22 67 081 plus 27 78 22 67 081
numéro nanga de téléphone yango wana pilipili yango sebe bandeko nali aso mosusu nga pilipili opela na mosala o nazoluka partenaire ya bien motema malamu tosala partenariat na entreprise oyo compagnie des anges. Merci beaucoup, je crois que le message est passé. Bande Walandi, ya radio, le collet télévision, momoni. Pilipili oyo, ils ont traité ne mama lobby. Partout dans le monde entier. Bobenga, maman a pêché le numéro, na yesoko qui bien été. Benga la radio, le collet, au mesano, tu retiens en contact avec maman Mado. Alingi, formule oyo. Ba ange va pêcher qui est. Étant pour le monde entier pour sauver ma vie. Ba tu es belé, ba la pomme ya mitema. Soko le pilipili oyo, mbala moko. Omoni ngane kuma ipo fisto yoko kuma na kobaya yo omega blo lo sotia très omega pour la bino musato pour la bino na le lutu mba pilipili la ngoni bandi yako ototenga motema déjà awa voilà to comme la souka mesdames messieurs na yako rappeler sous boyer bande ko oyo pour anti-poison est available partout dans le monde entier, c'est disponible bobenga biso. Tu en contact avec anti-poison, alors, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans le numéro sur Radio Locolé, Masolo. Merci, Nakris Laris Perende. Radio Collectivia, fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde a Kambouya, Mike Josh. Bon, que compagnie, brand, marque déposée, ya sika, ya mwana mboka, oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya. Ya, auquel États-Unis d'Amérique, okokuta pena doki, et c'est que ba classe pena doki, ba brand, ba marque déposée, okuti songolo, okuti pakala, okuti nani be, Mike Josh pe ezali wana. Na yiko lo baboye. Bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso ma pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayangwa bon numéro Mike Josh yangwa to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango wana to site yango wana okotigara na site wana donc okota site et ko pesa o boyinde bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran okoti wana na marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakala te nyoso tout o ko besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga Radio Locolé voilà pour ba papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop donc laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh ndio sorti ko linga kotaka na site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà ba montre ezali ba montre siko boye ya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo à Mike Josh et ça va il y a tout 4 on va sachet oh azo ki acteur ozo mona ozo 4 na ba sachet ya to ko mettre dans le solo to continuer information tire to ba bien sponsor pour et ça dit non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki me simba kité voilà tout le temps attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo et ça waterproof. Et votre pour faire l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boye na côte la maille montre oyo et ko bebate. Ya montre nous l'attaque. So que ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye so ginini, so ki songolo parate. Ya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. Na sokolo na piscine. Pourquoi tout ça hiver
Ce doit être été. Vous pouvez plonger dans la piscine, vous pouvez monter pendant un gros. Ça est belé. Quand on a site, quand on a site commandé, ce qui comprendre était Benga Mike Josh. Benga Mike Josh numéro ya ngwana au bengier. Ko benga été pour osenga musala et puis si passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté. Benga ka pona oyeba ko sala commande na yo. Commande na yo. Pona commande, au bengi pona commande, so ko comprendre te. So ko possibilité ko comprendre ezali so ko na site o ko mona nyo surtout ezali noir sur blanc bande ko. Na ba lunette. Mike Josh. Comment dire comprendre? Est-ce que vous comprenez? Linette, Mike Josh. Nyo surtout au lango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko. To supporter te. Biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode. Ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili, ba pasteur. Benga Mike Josh. Soko zuete benga biso na radio loko to ko tia to ko lakisa o ndenge nini yo benga. Kobenga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so bazaka na Kisasa basala na commande to sala wapi sala commande kota na site wa to teli yo site yango na kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba Super Wax hollandais. Na sa gibino Mike Josh. Oyo azali bongo sponsor na biso na radio de côté télévision. Azalaka bongo na actionnaire. Moko ya actionnaire na Visco. Baby Visco te. Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais, salaka na Hollande. Yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire, ko actionnaire problème te. Alors, bande ko benga ki ebele, bande comme ça personne qui commande. On a ça na besoin il y a 10 pièces. On a besoin il y a 15 pièces. Et ça la m'a boyé. Boyé ba que était comme on a pris des gros. Alors prix de gros on a pour Mike Josh ate que là ngo ba ko ya ko tikela ngo tinanda ko na to na boutique to na adresse au pesa. Et sengeni na yo osko kuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité mo industrie pour prix à mukie wana batie et ça pour na ba so mango. So ki osala moya ko so mango te bandeko. Soko pesi order wana to pupusola ki yango o pesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati e ko 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yo DHL s'il vous plaît, ti na adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko bosa na Europe, bosa na Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout ba Congo Brazzaville, boteka ba puta, ba mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo mapute ouais ça mapute ya Hong Kong. Auto en anglais ya fake originalité. So mbatekla ba Super Wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande bo ko zo yango te o to loba kité to lobby. Eza pour na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud.
Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino bato boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.